ils aiment. Moi, par exemple, j'ai dit, je veux Airways. Tu vois, moi, par exemple, je votais beaucoup plus Airways. J'ai voté aussi le Fouta Djallon. D'autres, maintenant, ont commencé à écrire Mamassi. D'autres étaient en train d'écrire Alidor. Maintenant, moi, personnellement, moi, en bas là-bas, j'ai écrit non, Alidor, non. C'est là où elle-même a dit non, pourquoi Dachil? Pourquoi pas Alidor? C'est une chanson, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'elle a répondu. Donc, elle a répondu naïvement sans pourtant avoir une mauvaise intention. Tu comprends? Et quand les gens ont fini de voter, elle a demandé à ces gens, OK, dites-moi quelles sont les chansons qui sont arrivées en tête. Et après, les gens ont compté. Ils ont dit que non, c'est Mamassi qui est en premier, Alidor deuxième, et puis il y a un autre, Gino, troisième. Après, ils ont donné le score que Mamassi a eu tant, Alidor a eu, la chanson d'Alidor a eu tant, et donc elle a dit, ah, mais Mamassi a eu une bonne fanbase. Les gens ont voté plus Mamassi. Ont beaucoup voté Mamassi. Ok, il n'y a pas de problème, je vais transmettre ça à papa. Donc, les gens ont commencé à interpréter, ce n'était pas la personne ni de Mamassi, ni de Alidor, c'était les chansons. Or, les chansons, les gens doivent comprendre, c'est une œuvre de l'esprit. Quand une chanson sort, même si Eza Yoba aimait la chanson, mais quand la chanson sort, ça devient impersonnel. Il faut que les gens comprennent, la chanson devient impersonnelle. La chanson. Donc, ce n'est pas la personne, mais c'est la chanson. Donc, maintenant, les gens qui insultent Minu qu'elle a manqué. Non, parce qu'il y a des gens qui disent que pourquoi elle devait comparer la chanson dont Koffi Olomide avait chanté pour sa mère et Alidor. Et n'est pas comparer la chanson d'Alidor. C'est pas elle qui a demandé, maman. Non, maman, elle n'a pas comparé la chanson. L'idée n'était même pas Alidor. Ce sont les gens qui étaient sur le live qui étaient en train de dire. L'idée n'était même pas. Elle a dit les chansons qui vont jouer à l'hippodrome. Elle n'a pas dit que non, votez Mamassi ou votez non. Elle a dit les chansons qui vont jouer à l'hippodrome. Et beaucoup de confufils ailleurs sont en train même de faire ce genre de propositions. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires qui a dit la personne sage ne pouvait pas parler parce que c'était délicat. Vu qu'ils ont beaucoup de problèmes, vous voyez? Non, mais puisque, en fait, il faut comprendre. Ce que moi j'ai compris d'elle, c'est une fille qui est ouverte, et dans sa tête, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais c'est ça que moi j'avais dit elle a fait son peu de naïveté. C'est ce que moi j'avais dit. Elle aurait dit à faire avec sagesse. Donc, elle n'a pas fait ça pour... Elle n'a pas... Non, c'est pas un problème de sagesse. Elle connaît aussi bien la communauté. Elle a fait ça. Elle n'a pas eu une intention. Tu comprends? Ce sont des femmes qui l'ont provoqué alors... Maman, ce qu'a joué qui a opété, elle a dit, elle a dit, voilà, parce que dans ce live-là, quand vous allez voir, il faut bien suivre, je vous exhorte de suivre le live. Quand c'était devenu au niveau du vote pour voter les chansons de l'hippodrome, les gens ont commencé, Alidor, c'était les provocateurs qui étaient venus pour dire. Parce que ce qui est vrai, dans la réalité, cette chanson ne va pas être jouée à l'hippodrome, dans la réalité. Tu comprends? Dans la réalité. Mais les gens sont montés, parce qu'on était à 200 et quelques, on était à 300 et quelques, vous voyez, c'est monté même vers 400. Les gens sont arrivés pour polémiquer sur ça. Ah mais non, il y avait aussi des confufils là-bas qui écrivaient Mamassi, Mamassi. Les autres maintenant votaient aussi les chansons. Non, parce que moi, je disais Airways, les chansons vraiment que je veux. Si Koffi écoute ça, c'est ça qui va jouer. Comme les Airways, comme les... Alors, elle a laissé, et puis après Papa Daichi, j'ai une question. Ils sont passés au vote. Quand même, quelque part, vous, en tant que Koffi, vous avez vu que Minou a réussi d'abord de faire les buzz. Non, c'est pas le buzz, parce que le buzz, c'est quoi? C'est quelque chose tout le monde est en train de parler de Minou.
Non, en fait, c'est quoi? Tu sais, est-ce que tu sais, maman, là où tu es en train de parler, tu sais, même dans ton live là, hein, tu peux dire quelque chose. Je sais que, je crois peut-être, hein, je ne sais pas si je peux me tromper, c'est comme si tu es gauloise, ok? Alors, il suffit que dans ton live, sans pour autant même que tu puisses penser à ça. Papa est parti où? S'il vous plaît, la famille, on tapote, on partage les lives. Il est là. Aujourd'hui, c'est chaud avec le Kofifil et Kofifil. Donc, on parle de non, millions mais ça, live, va d'unités. Oh, maman. Moi, non, ça va pas live à Congolais. Pourquoi tu as battu sauter? Bosso solo là, pourquoi tu as battu? Papa, c'est là depuis longtemps. Mais na live nyonso oyo ya actualité. Ba maman ba yebi maman ka yo yebi. C'est là depuis longtemps. Maman Yenga, bonsoir. Bonsoir maman. Vous avez la il va pas mata fiera wa poka na bondelo. Ça que son bondelo nga to obi eloko ekomi na communauté to komi na problème moko ya incompréhension na motema mabe. Tout nyonso tout tozo sangisa oyoki émission te olandi te bandambu ka bakati compréhension ya mutu mususu biso na bandambu wana mabe te mama nanga bosunga bino na bandambu wana te nalobi ben omoni biloko mususu obonga likambu omoni juice babi juice ayoka kamato mibale biso tokomo olie litoi moko oyoki litoi mususu to lieka litoi moko wana oyoki kaka ndenge ka balobi na yo ale yo po komi koke koloba ngo bongo yango moni lokute ezozala trop comparaison mino ya sali ya mama na nani asali yango wapi comment bolingi bosacrifie mwana bato na likambo omoni te na bamama mikolo boza mpe na bana boza mpe mosusu na bandeko na bino baza na bakawana aya libala ye mosusu abotaki ne place mosusu basentaki aya libala ye akuti na bana mosusu toza nango makambo eleka na kati ya famille wana toza nango biso nyonso na kati ya bafamille na biso mais bon ba star mama différent maman eza question ya star te eza question de il faut to changer mentalité na biso tokokende tokokontinue na babétise biso bakongolais toza trop na babanalité liau ya les bêtises omoni eza boye ntango osala émission sa promotion osala mamba bien oloba mamba kitoko oyo eza na nzela bato baoza na bavingi bato bayakaka ntango eza mamba bêtise nous dans le bêtise on est fort au moins na mikolo na mikolo somona ke bazokoka ko réfléchir te uleba aider jeunesse bazokoka te bakomi biso surtout mokolo yeba na lisu te mwana wana asali live na ye bato bakenda kotuka ye poani po soki azosala ba live na ye bato bayaka toujours na histoire mama na boye bolobaka bongo mais ntongo atiaki nzembo ya leader eseki babi lelo mama si akobenga na wana ndako okota su kuna te bazalaki na bandosela courant na bango ndako courant ekati mpo bapelisa groupe balobi te eza papa na ye na mama si bato bakati courant alors mino azosala live na kati ya lopango na bango na Gombe papa na ye na mama si baza na poto ozomona alobaki asali comparaison te toloba likambo ndenge ezali wapi place asalaki comparaison alobi na bavote ntango abi bango bovote baoyo ekozala bien ndenge papa otu koexplike awa abande koloba ne mpe na lingala mpe komi biso su compliqué mpona kocomprendre toza na problème ya compréhension boye mpona nini na lingala même toza na problème ya compréhension bosiko so ezalaki na français to na anglais maa mingi asali comparaison te alobi na ye kaka ke non namoni ke babovote mama si combien tu babande kovote bato oyo bazotanga ye azotanga te parce que bacommentaire mosusu ezalaki abande komona te mwa bayebisi ye mutu wana nde ayebisi alobi na bi te mama si aza na boye autant alidor mpe eza autant boye crucifier mwana wana bobaka est-ce que bachanson nyonso babana kotya bavote à part ka ya mama sina ya oui Gino mpe ezalaki mponi bolobi te oui batiaki mpe vote Gino ebimaki 3e na ndenge mama na ye moko Gino ebimaka 3e Gino ebimi 3e mama na ye moko ata voix moko nzembo mama na ezwi voix te 3 voix kaka ezalaki na nzembo mama si alidor na Gino 3 nzembo nde ezwi banini atikali kosala comparaison moko te soki mama si aleki to nini te bato mosusu balandi na bango émission te kaka ndenge ayokaki atali na ye kaka nde batambola na balive boye ala ye pa ye amati ayebi même pas likambo ndenge ezalaki azalaki même pas na live bozoya kocristifie mwana na makambo ya lokuta
C'est pas bon. Et puis maman aime ça. Mais nga Maman pe na aime yo ça, ki ke dina mino Tokomi bango okoma ba modérateur ya mino donc. yo fozo babilo Mino akangelaka na ye Didi Stone te mama. bolingi nalela po Baza bana ya Kofi. Omoni Didi Stone. molela te papa azala wana tourno ezali bamama mpe bakonfiantaki Mama papa zelo yo matika siko papa na ngai makambo oyo bataki banda kala 1 heure du temps yango oyo ezali inerte eyenga biso toya bana ndako pesa ya loba lokola aza okoya wana mpo oloba likambo moko ekoyede biso nana garantir yo papa nono bonso akosana na bana basi te oza papa nono loba na yo oza basa bitema mabe. En tout cas, bon, lenga na mona kiango, onga na talaki na TikTok, ezaki baza ko critiquer Minou. Neno mwasi moka soko lobake ali aleki na dio sindi na makambo tu. Likambo pointa kinga yango wana menga nda yeko mona. Ngana pota mana. Likambo ki nini papa na uki bien te. Te nino yo. Likambo telemeli yango wana. Likambo telemeli yango wana na langage yango wana. Alors si mona yeko mona. Ali aleki mama aleki Black Panther azali bêtise baza mutu aza na makambo ne baza bokati na bino ngali susu mama ekibatikela na loba papa loba nanu yosko esalaki yo mpasi bacompare mama li aleki sindi na kitoko alia aleki sindi donc esalaki nga pasi bandaki nayokaki kaka ndambo wana mwasi naza kosilika azosala nini na ye bapropagande na ye wana nga na botama na bafamille ya divorce soki mama mobokoli alingi ne ngai te en tout cas mwasi oyo papa akozwa ye soki alingi ngai ata aza kitoko te motema na yo koma no fan na ye non comment on va faire tala depuis Cindy a commandé Kofi oyebi ke Cindy asangisa bana nyonso Kofi abota libanda merci papa merci bazo natiki na nga bolinga ite na loba papa loba ozoloba kitoko zala na vanda dia kitoko papa loba ozwa bafleur alors Cindy azali mutu asangisi famille ya Kofi aza vedette abota libanda asangisi bango en plus de cela leur Kofi azaki na interdiction ya koya na Europe nde tozaka na Europe awa Kofi azaki koya te 10 ans combien de fois Ali azaki na Kinshasa est-ce que ayina Kinshasa to ayina Kofi nana azaki pembeni ya Kofi na tawo nyonso to wana komi kopota na ba vie privée na eloko ngani na matière na bato mingi bakoma kopesa faute ke divorce wana ezali cause ya Cindy eza vie privée te eza vie privée te nakota ngo te ngamona aza divorce nakokota na babatu te papa yo poza divorce mama mwasi akimanga nabengisaka kima papa yo poza motema mabe tokozongelo na nsima sikoyo naboyi na ngai nakota makambo na ngai te eza vie privé bolobi yango sikoyo ntango yo siliki ke alidor aleki sindi point de vue na yo sikoyo olingo oyebisa biso alidor balobi ke ye aza kitoko olingo compare neti nini oyo minu asalaki eloko mabe te akomparaki te ye atie bamiziki ya kitoko maquillage bozofinga ti bongo bino na bato bazofinga boa différent te boza différent te bolingi bino nyonso tuna bango bazofinga bolingi na bino pete bolingi pete bobimisinga déjà merci ok papa loba na yo kolanda mama ikiben te mama kiben aza na déjà na kati ya débat bango na bamama bon na bamama plus na babapa dashi na mama yenga baza na débat yo nde motu fo pesa Kofi asalaka banzembo na ye le Kofi asalaka banzembo na ye aza kolela amour nde na nini oyo mpo na Alia ezaki ezali nanu nde tobondelaka basi toyembelaka na bango tosalaka tu mais soki esili nango mais ye aza vedette nzembo etikali libela ekolongwaka lisusu te ndenge papa awutaki koloba oke nzembo soki se basali yango etikali libela alelaka ngo na ta nini bakabwanaki na ta nini le bakabwani na bango nzembo etikali libela biso tobanda oyema ngo kaka ata nabimi nazongi ndako reta moto akotuna nga te ngai mawa bolingo aza te toyebi yango nyonso tu
mais sikoyo c'est bakabwani na bango biso totikali ko débattre yango likambo ese leka nango kala mama pardon bolebisanga yango nazaki nango na ya koloba. Merci beaucoup papa Nono Adonisi. Maman Falibola, bonsoir. Bonsoir bandeko Boni maman Nabiso. Ça va par la grâce de Dieu. Voilà, maman Olobini ni Minou Olomide. Bon. Pour comparer à Lidor, on a Maman Si. Donc femme actuelle de Kofi Olomide. Maman Si a leki na ba vote. Bat balobi Minou asali mabe yo Olobini toleka. Bon, pour nga d'abord musala o Minou azosala so azosala yango pona compatir na papa na ye ko sala ba promotion bilo wa papa na ye eza mabete mais sauf que soko ye na public esika yo ye ko tia likambo na kata public oyebi communauté na biso réflexion na bango ndenge bazalelaka. Donc il y a des choses oyo tolobi ke na communauté na biso mususu ya batu mususu o ba comprendre makam facilement et les kanango très facile, mais eza na communauté na biso déjà toyaka ko applaudir ba scandale pona nini bango moko ba kolo scandale bango moko ba kolo public wana nde mutu ba yako ba scandale na bango na kati ya communauté et batu pe bazo profiter na kati likambo wana na mutu ya koloba na ndenge na ye. Pona nga si elle était sage alingaki ko éviter les deux chansons parce que ceux qui te lobby que ndenge papa muso aleki lobby que non atie yango pona nini parce que les kana hippodrome, mais hippodrome wana c'est ça papa na ye nde mutu akoyemba banzembo et puis na kati esprit ya bien boza sir penza tangu ya koyemba banzembo wana na hippodrome wana abaso basengi alidor akoyemba parce que ata basengi te akoyemba yango pete. Donc na réflexion na biso photo kanisa yango ke akoyemba yango te. Donc ye Minou azaki na temps wana te ya kotiaka babiloko pona ke hippodrome atiane banzembo mususu oyo ko beta oyo ko exciter batu te ke babanda ko finga babanda ko loba. Ozomona nga pona nga na moni c'était pas intéressant et puis azaki sage te parce que ebi communauté na biso toujours ba balola yango atazaki na ida malamu atie na e vote bako balola na bango pona ni parce que ba makam na bango bango ba yaka nango ezaka toujours scandaleux et puis de deux na rozongisa ni totika kokota na kati ya mutema ya ye Kofi parce que ce qui est Kofi Olomide ndenge amemeli biso miziki nendenga mema biso za bato ya kala biso za ba sero ya kala oya ba série ya ba chéri ya lelo te ya miziki ya Kofi ya lelo te oyo ya kala o biso to linga kaka soki lelo ye amemelaki biso kaka miziki na ye c'est bon, mais tant il y a zoya kotia makambo vie privée na ye na kati ya société mutu na mutu akoya ko décortiquer na ndenge na ye mais eloko kana osenga o boyebi vérité te botika ko confirmaka na bato ka o baleki leki balobi wana botika ko confirmer likambo o bino bo vivre te mutema na ye boyebi te. Mais moi je pense que tout ce qui se passe dans la toile la wana makamne so le kana na kati auteur ezali kaka ye moko. Minou, elle fait son travail, promotion de son papa, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir, il faut avoir la sagesse. Parce que par rapport à la raté, on va finir, alors moi je pense qu'il faut laisser Alidor na coin na ye. Qu'elle reste tranquille. S'il vous plaît, maman, personne ne l'a touché. Personne ne l'a touché. Parce que même quand Minou fait ses lives, même quand même quand Minou fait ses lives, quand il y a le genre de personnes,
Mais la lobby, faut bozala un peu na, bozala un peu na façon moko boye. Il y a qu'on laisse Moutou à s'exprimer selon yé. Madame, il faut s'exprimer. Non, c'est faux, madame. Moi, je suis dans les lives. Il faut maman bonne, maman bonne. Oui, mais il y a quand même des choses qu'il faut éclaircir. Non, tu attends ton tour. C'est tout. Quelque part, dans Makambo, c'est la réalité. Moi, je suis dans les réels. Non, c'est pas réel. Papa d'Aïchi. Ce qui n'a lobby tranquillité ailleurs, c'est quelque part, azana kata musique ité. Moi, si on a la musique ité, azana eloko mokote, azana starté. Quelque part, faut que tika ena coin ailleurs. Quand tika ena coin ailleurs, azana coin ailleurs, c'est tout. C'est ce que je demande aux Congolais. C'est tout. Maman si so bozo la maman si parce que ça ayemba ka tout et tout. Na lobby kana mwana, il faut azana sagesse par rapport à yebi ba Congolais. Parce que les abo bakomataka na ba panel bandolo babando finga. Donc zala un peu na à l'écart na makamususu. Et là on musu ça éviter en tiano eloko musu ata bango bazo singa parce que yo mtozo diriger live na yo. Tu t'en fous. Maman ngana peso parole bango nyos baza ba yebi ke la source akena na makambu bien ngana na bo isanke to solo les purs et les contre. Donc, on l'a bien dit, il faut que tous des côtés. Maman, il n'y a pas de souci. Bon, moi, natiki na natiki pe ba tumsuba loba, mais il n'y a pas de souci. Yo lobby boy. Bozena muke pardon, bokana pa micro. Yo lobby qui moi na, il fallait qu'à éviter. Mais maman on peut abîmer qui côté na bino. Pour nga nalanda bien nga pena live bat bayebi nalanda maman mo abima pe côté na bino maman Enoch wana makambu ya lobby en tant que yo zo défendre maman leader est-ce que na zo défendre maman leader na zo défendre des réalités ya ba Congolais sortie officielle na ye pour na yo c'est pe nango ou pas au lobby Maman la source. Comment est Brigitte? Débat c'est quoi maman Enoch? Non, maman tout ça débat poser question. Comment est kana o aminu? Maman Enoch na yebi na yo ki epete. Ngala zolanda maman Enoch te na yebi yepete na yo ki ete. Ngala zolanda likambu question o yo tuni aminu. Na répondre de quoi il s'agit pour na nini que makamusu faut ko éviter. Non yo yebi likambu maman Enoch te. Na yebi d'accord na live oyo koyeba loko yebi dete tika na okasa yebi te loko yo yebi ngo tika loko na live oko yoka ngo opesa pe point de vue pour le moment to peut si maman Soleil merci et maman Soleil to maman Clarisse maman Soleil bonsoir oui bonsoir la famille donc maman tolali tolamu mino lo mide à comparer à leader maman si Maman, si on les attaque à point de vue nangai, point de vue nangai. En tout cas, minou, pour nangai, minou sera zo sala. Promotion ya papa, ya hippodrome, tout ça. Il faut à la sage. Ok. Omoni, ndenge zawana, bakan et comment. Il y a quand Alidor, il y a quand Cindy, il y a quand Kofi, il y a quand Minou, il y a quand Didi. Il y a Team Niki, il y a aussi les Warriors. Il y a aussi, voilà, Team Niki, Team Warrior, là, c'est pas, ça m'intéresse pas. Donc, na zolo balanga kaka makambu ya Kofi, na libota na ye, na boye, c'est tout. Donc, du coup, Minou, il faut azala sage. Azala vraiment sage. Parce que, na la landa qui est mission wana, il y a des trucs, même pic, à ça qui pic, par rapport à maman Lia. Non, ça va pic. Minou. De toutes les façons, à lobby boy. À lobby, de toutes les façons, ma pambouana. Et tali biso. De toutes les façons, ma pambouana. Et tali bisoté. Biso, tozo tali la makambu oyo. Donc, ma pambouana oyo, il est quel cas? C'est le présent des autres comtés.
mais ayeba ke mama wana aza pe mama bandeko na ye ayebaka ngo nde bosakala azalaka tiko pike uti esika nini alobi acheke abi etali biso te de toutes les façons likambo oyo ezokonte eza présent bazopose baquestion par rapport ya Alidor na par rapport ya Cindy bapozaki ye question répondre sagement mais wana eza pike biso bakongolais tozala biso makambo kaka na sepe eza bongo eza mpe mabe te boyalinga baboma papa na ye mama yo okokatanga te mitema soso parce que yo ntango olobaki toyokaki motokatikanga naloba point de vue na ngai eza panel ya mama la motika ye aloba mama bone togere non mais il faut arrêter bino bozoloba moto aoloba na bino te botika mpe bato baloba nga mpo na ngaka il faut azala sage aza yaya aza mwana ya liboso ya mwasi il faut ayeba ocomprendre bazwa balongola na bango mama lia na makambo na bango na banzembo oyo basalela mama lia bakompara yango te mpo bayebi ke banzembo wana ata bato basengi yango mopa babeta yango te donc ça sert à rien koya kozwa banzembo neti nzembo ya mama lia na nzembo ya Cindy okompare papa koyemba omoni donc eza likambo moko oyo ezoluka na okaka kobakisa wili na soki balobaka soki wili na moto soki nini na moto donc bazona banzembo papa asalela mama alia batyango akote kofi aza na banzembo ebele oyo bakoko kompara yango na oyo asindi soki ayemba nini nakopose question epa maman Soleil vas-y maman Soleil bienvenue ma chérie nani asengaki Minou a comparé banzembo wana en tout cas nayebi moto asengaki akompare banzembo te nga ntango nakoti nakutaki ye na live ok nayaka nayeba parce que nazali koyeba te soki apelisaki live mbala moko sujet ya live na ye ezaki banzembo alobaki bato basenga banzembo donc bato basengaki banzembo mibale 75% ezalaki nzembo ya alia 10% ezalaki ya mamasi il fallait beta ngo kakara iskela yebisa bango il fallait savoir ok que éviter les chansons que papa il a fait. C'est ce que moi j'ai dit au début aussi. C'est ce que moi j'ai dit au début. Donc demander les chansons. Mais si les gens qui avaient demandé le choix des chansons. Mais c'est que gérer live. Pourquoi vous zappez bango maman? Nazo conclure non parce que moi pour na soulever idée non. Si les gens avaient voté meilleure la chanson d'Alidor haut les mains, c'est vrai qu'on a peut-être positif pour lire. Il fallait maman ça qui positif mais Zanzembo koyemba makate c'est tout merci mais Zanzembo Kofi a changer pe combo non ba biso se kota biso na kacha muto ali wana eza sko bino Zanzembo Kofi là senga ya changer combo te bo senga ya changer combo kota studio yemba combo mususu Zanzembo na ye moko pona Zanzembo na ye mais oui to yebiki akoyemba ngote biso pe tolinga ye banzembo nyonso tu oyemba nani mama wana akofi oyemba nango te mais pourquoi on compare ngo na banzembo mususu mais non mais madame public par contre on a fait la comparaison public des moutons on n'était pas dans la sage mais elle est libre non mais elle maman na nzembo réfléchir. Donc réfléchir s'il vous plaît, aux 9 personnes. Donc ça parle de nation encore. Mais il faut éviter des choses. Maman Soleil, j'ai une question. Oui, maman, pose-moi. Akoki ko comparer banzembo wana te parce que bakoyemba yango te na hippodrome, c'est ça non? Non. Voilà. Siko maman Enoch sortie officielle na eza par rapport ya nini? Maman Enoch c'est qui?
Yo pour y maman Enoch te. Non, Maman Enoch soleil. Maman Enoch banda na ye depuis YouTube, ti to comme na TikTok to za kana Maman Enoch. Ba obenga Sarah de Maman Enoch. D'accord. Banda na depuis YouTube, ti to continue to yeda. Abima ki pona ba sindilo ba ki ofinga e. Yango ya Maman Lokuta. Ndenga comprendre. Ayaki ko bima deuxième tour wana o abima ki ezaki po ba finga ke ba zaki soki photo mobali na ena nini ba sala ki ba zo bisa. Yango ya ba si faut et bon premier tour abimela kinene. Premier tour abimela kinene. Premier tour eza bango nde bazala na matière. Nde ba pesa ba ça qui est matière. Ezaki ya matière non ça qui est fais-moi signe. Ça qui est matière, il y a la matière. S'il vous plaît. Maman, maman occupée. Nation. Tu es là. Ok, tu as songi l'icône. So on a pas grand pour être to banana ba on live l'icône. Bon, maman qui tina na zo kabino. Na kangi. D'accord. Kokita na noté Nation fumola micro. Maman Soleil za na peut okita te Maman Soleil. Ok, maman. D'accord. La famille, s'il vous plaît, faut tout sécuriser dans live. Faut t'apporter live. S'il vous plaît, faut sécuriser live. Oh, ils ont bien. Bona. Promotion, il y a hippodrome. Live, ils ont bien. Pour la vie, Kofifi. En reçoit Naté. Bon, ça peut dans la ligne, faut que est bien. Donc, dans l'eau. Tu n'as vraiment la mona nangati na balobela ba makambo na te. To lobela profite. Te maman to lobela makambo, to lobela ngotende. Zela ngala eza tour na ngala loba pona kita. Po biso c'est tout la maman changeande. To uta na ngona YouTube to na ngo awa. Balobi ba sorti nyonso, batu mbati maman lia atinda batu ba fingela ye. Ba fingela ko. Yo ologa mais. Ngai tobandi na ngati po tobati likolo. Oui, tobandi na yo. Nga pona ngai personnellement na bandaki na yo mama ikben na matara, tu sais qu'est-ce que je pense hein, de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. To na yebi réseaux sociaux ndenge kendaka tobandi na ngona ba YouTube. To mona ndenge ba team Niki et Salema, to mona ndenge ba team Bafan et Salama, to leka na nyonso to wana ba Angelina ti to kiti to yesu na kati ya TikTok. Donc, au moment où nous sommes oh maman li atindaka. Moi, je ne pense pas. Si je suis fan de Didi, je suis fan de Didi. Si je suis fan de Minou, je suis fan de Minou. Si je suis fan de Nana Bafana, je suis fan de Nana Bafana. Tu vois? Donc, ça veut dire que nga pona ngai soki ne da mona ka batu mususu ko meki na nana okomona pese exemple o mona vraiment batu na ba ko ya ba ko tombuka so ba ko finga ba ko karaté ba supporter et je pense pas parce que je ne suis pas warrior. Est-ce que je pense pas que ye mutu alobaka na batu wana ba finga soki mama o azara mukolo wana ya koko soki afingi wana nga na kolo bata mususu ye peut-être parce que na yebi ke nde to mona kana ba réseau aloba ke wana leki na ye mais soki na moni kaka ndenge batombuka po bikolo pe ba wario ba pemi ba pemi na kofinga on dirait bazoko ka suma finga ti tango ba bandaki ba année passée ya mafinga lokwa bato ba boma na kokai ko imaginer que est-ce que mama wana mutu azotinda bango mutu ba finga. Na go imaginer que mana na bango badobenga so disant mana na bango ye ba to moni bana babimi ke ye bana ko tinda mais yo kanisi mama wana akodlinga na ekaka ke ye ayaka kaka ba po yebi ke chaque action il y a une réaction. Donc ça veut dire que maman na yebi ke tango soko ya zo tinda batu ba finga côté oyo ya love ba Cindy Love batu a Cindy Love pe bakoya bako finga. Donc mutu boko te asepelaka na mafinga zate mama na ngai ata biso batoto mesana na mafinga na kata réseaux sociaux yo kanti moko soki ba komi ko cibler ti famille na yo ti bana na yo et okomela mai va na kimia ba matisio va na miniature na yo na bana na yo okovanda kimia. Je ne pense pas. Ezalaka mitema na biso moko ba fan to bi bon moi je la soutiens, j'aimais bien comme Azaki na mon pao, moi je l'aimais bien. Ba misu ba bi ndenge pe ba kabona mon pao biso to tikali na biso kaka ba kofifil mais on soutient sa nouvelle épouse. Tu comprends? Toujours soutenir nouvelle épouse na ye.
Donc, moi, je pense comme ça. Que yaba daka ko passer temps na ye. Vous croyez que comme elle est là, azata na copain te, ce qui Kofi abimisa, parce que c'est un couple, couple yena Cindy, baza couple mon célèbre. Ba bimisa yango na réseaux sociaux partout dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal. Mais biso moko basi en sachant nenge to zalaka. Tu crois que Aza une petite vite, peut-être Aza a préféré Azana Badanaye, mais Azana un petit ami, Azana Kanaye. Quand tous ces gens-là qui crient, bimisa mobile, baza banani pour pas obliger maman à boti bana kai 1, 2, 3. À combien de 3, abimisa mobile na réseaux sociaux. Vous croyez que tout ce temps de makabwana na papa bananaye? Azana mobile. Ezaka kabiso batu ya réseaux sociaux soko to komi fanatique ya mutu toyebaka ba limite na biso te. On ne sait pas avoir des limites. Donc ça veut dire que yo kati maman Enoch wana yeba tinda ke na ba vie privée batu loba ta mususu ne bolobi tanta kota ki soki cousine mais ye soka koti na dossier mutu akendaka nango ka ti batu ba pensa papa banda ko finga mama siko tanta atinda ki pourquoi c'est question de tozo se poser parce que baye na ngona réseau social zela bozana bino na raison pour maman boy na expliquer ki ngai. Moi je suis d'accord, maman bonne a expliqué nga na yeba kité. Maman bonne a expliqué nga na za wana tepo nga ce qui me fait mal dans cette histoire. Ezaka ka batu ya maman o ba soutenaka maman wana te. Ezana bino batu o bo soutenaka papa na bango o ba soutenaka mama bino nyonso tu bo fingaka bo koma na bino neki bazaki ba baseri to zaki ba goba warrior ko finga ba golwa donc bo finga na ka sans limite alors que ba warrior ne ba na ba finga ba contaminer biso nyonso tu mito edoki to komi ko finga na les uns les autres malheureusement on va dans la raison côté on a bon maman ngamo ba finga na mi kitamba bona na ba côté lingati na ba nini na kati ya nini na message à confusion comment bloquer comme taliboma sikoyo ngai pona ngai ata mama Cindy Nation o tiaka bakariature ya mama ya batu oyebi ke bana na eta ko bazomona ngo ezo endirsi ba ko teba nation c'est là je dois de parler Mathilda Pandela na ma civité ba civil ngana ito yeba na YouTube depuis na matikuna te na bataka awa. Nazolo par exemple oh ngana monaka moi j'adore les chansons de Cindy apparemment yo monaka côté moko et maman o monaka côté moko soki na koti na yoka ka bajebo mona ya mama enokite na yoka mama enokite mama enokite pourquoi na yoka kete mama enokite tiko ya mama enoko zo yoka te mais ya mama Sylvie na nation de mona oyebi ya mama enoke pour parce que nazara na côté moko boye na akenda kando na côté ya mutu nanga moko yango na linga ka mama eno côté ya lokuta mabete nzamba zoyo kanga na kosi mais batu bakata ki émission mama eno batebele basala yo mutu expliquer ngai yango na otala ya mama mais ikaben tango no reçoit réponse ya nation pour anya chaki mama wana na page voilà tango martelé sur yo mutu expliquer kana bandeko na ngai Maman Eben, tant que martelé que Ali Abotaba na 3 mais nga na monya na se tout le monde azo finga Cindy qui cite déjà ko finga Cindy qui cite même déjà en tant que chrétien ezama be tout mususu bazala ka wana mama mama kobo tabana ezapeka kosiba mama zabota bana na kosiba sili so sibi 3 fois za pesa mama nazape na bana na ye mama zala loba na sisa ngape na ndeko abota te ndeko nanga abota te me ba bien achana yoka na yebite bon na yebi nanga te po yebite po ya mama enoki po yebite mama donc ya mama enoki ko po parce que ande kombolo ne ba tebele ba bina mama enoki ya Brigitte po yebite po cousine alia leki alia et aza grande sœur mais yo muto expliquer nga zana sili sa mama nanga mama boy tozalaka no mususu ba live mususu tokutanaka sorry nazana problème te nazoloba nde nalobi tango bindo boza bitu bango po bingi pe bafingaka wana ezaka bawario bakotaka oyo etali bango te bakotaka kaka bawario nga namonaka mingi ezaka oyo bafingaka ezaka bawario mpo nayeba bafoto na bango basalanga mpe baaventure moko bawario wana nayeba oyo awario oyo aza wario ozokomprendre ta mosusu akoti en passant na live ya mama Sylvie na otala bona moni bato bazofilma mona na komona bawario baza wana donc ça veut dire que eza guerre moko boye bon
wana vraiment bolimsanga je manque les mots wana bokoza na raison je manque les mots mais nga nazoloba oyo esalaka nga pasi soki bino boyebi ke papa nani na bino alingaka bana na ye alors évitons bino moko bokofinga mwana ngo matin mwana sonaki nde na papa ngo ya ye papa pe alobaka tout le temps na ba émission mwana aza mwana na nga aza mwana na ngai alors kotiaka ye na banini na banini bokomo biso tozofinga mwana te tozo redresser nde mwana combien de fois tozo conseiller mwana azonga na makolo mais papa si asalaki asali papa si asali ba vidéo alobi derrière appelle papa ayemba banzembo ya anniversaire asala nyonso aloba botika ofinga mwana mama kobota mwana ezaki bomu te mama il y a un temps. Alors, mais il a fait tout ce que... Quand il faisait ça, les gens se moquaient de lui. Maman, tu as tes enfants. Et bon, chaque jour, chaque jour, à ça la vidéo, Didi Stone, pardon. Didi Stone, pardon. Didi Stone, pardon. Est-ce que Didi Moutabota Kofi Moutabota Didi? Il faut conseiller. Il faut qu'on conseille. Maman n'a pas soko tali Brigitte oloba na raison pourquoi ba osilika boye parce que bango nde ba na makambo yo bango te ozoloba bien que maman na mena nya bimisa ke na pesa mo sarato ba na makambo wana ba pesi maman ne sarato lako sarato la azalaka kaka na ba famille ba tuna na mona muta ko na ba famille na bango te bango nde ba ke ko luka e ka nde ba ke ndo luka saka ba luka kaye na biso nyonso nde tofandi boye numéro na yo bonne motion mama ikbe oyebi na biso nyonso nde tofandi boye oyebi mutu adoza biso mpo na mwana c'est maman bonne mutu adoza biso mpo na mwana chaque jour mais totinda ba message yoka tofingaka te topesaka nde ba message parfois avec beaucoup de rigueur mais biso kutu tolingaka mwana wana azonga na papa na ye azonga ne mafinga ekosila parce que bazo utiliser mais mafinga papa na ye azala mwasi mususu boye ba ke kosimba te kasi afanda mais dans le soleil ke Didier zonga bando foto ya papa na ya foto ya na yo nzoza na posa ke akoto ya sindite yo nzoza na posa ko ça papa na yo ko sindi mabeza. Mais arrêtez. Ça c'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas. Mais c'est pas, ça ne dépend pas de toi. Maman Soleil. Au moins pour oui, papa bango imposer. soki ezalaki nango mwasi mosusu ezala mwasi nini bango nde fe basala papa mais mwasi mosusu yango pourquoi sindi asali nini nazolobaka ndenge soleil epuis ozokata bato bavi na bango pourquoi point de vue na yo nde olingi sindi te c'est clair soki ezala mwasi mosusu wana ça veut dire quoi maman azaki sindi Asa obligé de mon mari, je me contacte de la musique. Didi Stone n'est pas obligé de parler à Cindy, mais elle peut être en bon terme avec son père. Dès tozolo, Asa obligé au solana Cindy, mais Asa en bon terme avec son père à Kangaba porte. Bon, excusez-moi, on peut ma cassibosa parole. Mais yango na zolo ba ngapo na ngapo kimie kota parce que ça fait trop mal. Ngapo kimie kota botika kombo mama na bango botika kombo na ba sala vie na bango bino pe bo se contacter na vieux mo pa ona mama si Baya Brigitte mena vampire du mal batika ko utiliser maman ali yana Didi Stone afinga papa na ye Didi Stone azongela papa na ye azo bijo sur na sindité mais quand même abandé ko finga ya on dépêche image à mabe depuis kaze ko finga empire du mal azé ko kotela ko soutenir yana katia buzoba wana yango moni empire du mal ba warrior parce que na botanga komo parce que maman ikeben ozana moi esprit à ko ça neti moi ignorance moi je cite les noms maman Enoch c'est Sarato là na mona ba sibisanga ye yo
warrior ngabo na loba pe ba warrior nayebi bango biso tozo loba te ke Didi Stone alinga Cindy mais to lobi pete ke aina e abomae asola su papa na été pour na Cindy parce que wana za ba futilité on comprend tozo ke bazala en bon terme na papa na bango so ba moni Cindy za ba ko ba bonjour ba leki to lobi te ke ba kenda na restaurant na Cindy ba kenda na piscine c'est pas ce qu'on dit. Et puis bana lelo pe basi ba kuma na micro ba vanda na ba no Cindy no par rapport à nini moi si à papa si ko soleil alingi Cindy te bon ce qui est la papa na bango ça va pas la tête ou quoi paraît talibinote eza shona bino par rapport à ni bobo ya papa na bino pas moi mais ko changer nango pe Cindy te eloko bino bo comprendre Cindy nango Cindy te Cindy azana bolingo na ye na mobali na ye basala bana na bazonga na papa na bango bazonga na te na papa na bango laisser le temps au temps buto atete mutu pas kanga ngo te maman oso mélanger des choses mutu pas kanga bango te baza libre problème nezali tous les deux combats à la calme mais ndeto komi boye muta memi makambo eza kankota mama lia c'est pas Kofi a so préparé iprodome muta hier eza cousine ya lia nde bazongeli su biso na mama kambo yo c'est pas Kofi kota mère na biso pas se calmer bo quand ça te go ya lobakate atinda batute c'est sa sœur qui est venue chercher Sarah Tola soit disant que babwa ki biloko ya lia libanda ba est-ce que ba valise wana pende ko créer ba bêtise onyo stozo mona liba laissé kufa biloko ane fanda na 3 ans Cindy abwa kango te kara lobby kara Cindy abwa kango vraiment maman ko bi compliqué nga kuna soko fa ya moi to biso maman c'est pas que bata Cindy ba fandi ka bo bantu ko finga non biso to zai ko respecter maman na ça moi si ba fanda pe na Kofi mais le problème est que ça c'était pour mon akia lo baratende rien batone bayaka na kombo na ye mais ça mutu moko ta yaka ko bima ke na kombo les ala na ngo yete zara tonton de tonton parce que c'est sa propre cousine tonton de tonton mona mona batanga batanga komba tonton de tonton kuna ezaka yete maman eza tom su tonton de tonton maman ko komelela mbondo si ko tonton de tonton égal à qui lo barate eza ye si ko tonton de tonton égal à qui égal à lia maman Ikben répondre tonton de tonton biso to yeba ki ka na banzembo Clépen Kabila mona tonton de tonton ça peut sente yende fa se calmer liba laisser kufa parce que tonton de tonton azate que cousine pa yawana ba filmer po bango pe ba filmaki ezande po Sarah Tola abimisi vidéo avant bisoté c'est ça le problème po Sarah lingara lié lango matière chaque jour ayaka lobaka tant que vidéo est-ce que ko bima noki na bata Kofi ke pourquoi bango ba ganga ke Cindy abwa ki biloko pour bango ba yaki ke Cindy aso bwa ka biloko ba voisin de bamoni mais c'était pas des voisins c'était la sœur de Alia maman nanga to melela bango mbondo te mututé aza sena likambo yo maman na biso place azali azape na kimia te soka linga makambo esila alingaka pekisa mwana na koma kaninga koma ke botika même pour na maman nanga bande